Et ça là-bas, et ça logique, mais ça sérieux. Vous savez que le docteur Mukwege est gardé par des casques bleus de la MONUSCO. Il faut tout pourquoi un civil est gardé dans le casque bleu de la MONUSCO? Parce que c'est lui qui a vécu tout ce qui se passe au niveau de l'Est. Et il a un hôpital où il répare maman par rapport à crime, violence. Vous savez que le régime sanguinaire, Joseph Kabila, y compris leur maître, docteur Mukwege qui m'a dit il faut pas abattre parce que la politique a divisé pour mieux régner. Il faut pas exterminer pour qu'il n'y aura pas de traces. La sécurité peut la protéger. Moi je pense que Barotique a été, l'État va s'enquérir de cette situation parce que la communauté internationale les Awana pe Bazola de la Masolo. Moi je pense que nous sommes déjà dans les bons. Donc j'appelle la communauté internationale à la vigilance et ainsi que les autorités compétentes de notre pays. Bako Kapena Kotia, sérieux pe Kolande la Likambo Oyo. Bienvenue notre chers fidèles internautes et bâtiment sur Bazouki Bakoumala, on est sur votre chaîne. La chaîne que vous aimez tant la voix céleste, l'œuvre que Dieu a mis à votre portée. Vous avez l'intérêt que chrétien, Mana Moka, et s'abonner vraiment, c'est une œuvre que Dieu vraiment tient pour Nabiso. Chose à vous savez, Masolo Moka, Anna Katia, la voix céleste. Toujours dans Katia Magazine, Yoga Base, nous devons Masolo par rapport à tout ce qui passe dans le pays. C'est exact à Mr. Cop, moi, Nabino, Lek, Nabino, Ya Nabino, Katia Magazine, Yoga Base, devons Masolo par rapport à l'actualité politique. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous, moi, Namoka, l'international, la IDPS, à Masolo, par rapport à tout ce qui se passe à Katamoka, Nabiso, à faire, ça la succès, ça la baise, par rapport au pays, il y a dossier, il y a CPI. CPI aujourd'hui, en demi, pour ça la banquette. Et mon amour, Joseph Kabila, parmi tant d'autres, nous sommes battus qui va ONG, plus de 100 ONG, va s'aller dans Combo. CPI en demi, pour ça la banquette, qu'est-ce qui sera le sort de mon amour, Joseph Kabila, pour y émission. À faire paix à mon amour, Caleb Mouton, il fasse ça de manière publique, procès de mon amour, Joseph Vital Kamiri, la place publique, la télévision. À faire paix aux autres, les cabandés, aux autres, les Nakata Est, massacre ici, la Est, Est, tous les tellement mini, tu continuez de la parce que vous êtes nos frères, nos sœurs, tu connais nous chaque jour jusqu'à que nous consommons à côté à paix, Nakata Moka, Nabiso à Est. Nous avons un mois Moka, trésor Moukla, intention, il est pes, n'en est trop bête à Masolo, après ça a fait Mote, mon Moka. Merci, Mote de Kokaya, Mr. Cop, on est là, vraiment, merci beaucoup. Zoko Bara Nakatia Moussala, mais de cœur avec Bandeko Nabiso à Esther, surtout précisément Bandeko Bozo Benganga na Ituri, Pena Beni et sans oublier Bandeko ya Katanga, na Katsa, la capitale des cuivres qui préfère qui est Lubumbashi, comment Bozo Salanga confiance. Merci Nabino Pe Bandeko ya Paris et sans oublier Angola, Bandeko Nanga Nyoso Angola, place Bozali, vraiment na Pessimino, merci, Ndenge Bozo soutenir vision, Ndenge Bozo encourager Biso et Ndenge ça la biso confiance ne tobeka bo continuer ko liker pe ko aimer ba émission tozo sala et bo booster yango bo poster yango afin que tout le bela Congo na biso ko bino nde boza libanda bozala kamakasi na info pe biso toza tozo tikate pona ko dénoncer nyoso ezoleka ya mabe et pona ko luka ko accompagner mo vision mo konzambo ka Fachi Beton. Un grand merci à toi le secrétaire général Augustin Kabouya Mwanabuta et le président il y a IDPS d'intérim le président Jean-Marc Kaboun qui est mon mentor premier vice-président de l'Assemblée nationale. Merci na geste Andanou au Bokitaki Pene exécutif à IDPS Mobimba pe tomoni da misale bandi bonne tozolinga lorsque peuple a l'élu Bokiti na terrain pe bosali musala on est de cœur avec vous. Merci pour maman Julien Ngaz grand-père maintenant na peso motibele CPI les bandimi pour ça la banquette pour mon amour Joseph Kabila par rapport plus de 100 ONG basangana ba déposer plainte contre mon amour Joseph Kabila par rapport à crime contre l'humanité. Non, moni biso tant to loba ba makam susu to solo na bino, eza ba makambo to maîtriser, auto so information na source pena ba témoin oculaire au ba vivable événement. Moi j'ai toujours dit Joseph Kabila a robimacien sauf te na katamboka au pena samabele parce qu'il y a eu des crimes au salama yenda zala commanditaire. Il y en a plusieurs et plus d'autres sont obligés de énumérer awa et vous avez sauté une émission. Je dis un grand merci Nzambe au Tolobake justice Nzambe Zali justice internationale pe justice ya mboka na Congo. Lokola na mboka na Congo ba verrouiller qui justice nanzela ya ko personnaliser au Zali mibe ko pon intérêt à Joseph Kabila. Voilà maintenant la justice internationale au Zali kolo ya ba justice ya ba mboka nyonso ba bandi ko fongola dossier na bango pona ko luka ko za la banquette to sengi bango ba suka kaka na ouverture te mais ba ko
kota tina ba préalable de fond pour que Joseph Kabila a répondre na ba crime na ye oyo batu na ye basalaki oyo moko pa tindaki et surtout na bandeko bazokufa na Beni oyo Joseph Kabila azali commanditaire na nzela ya intérêt ya ba minéraux oyo ebimaka pona intérêt na ye pe na ba biloko ezo salama. Moi je suis vraiment content et nous sommes derrière cette grande autozobenga ouverture de dossier pour na Joseph Kabila na niveau ya Cour pénale internationale pour que azala pena saisi na ba makambo salama pona ye Joseph Kabila obima pamba te toloba yango awa soki eza pona justice à Congo c'est impossible ba kanga Joseph Kabila parce que l'article 107 de sa constitution ils ont protégé Joseph Kabila étant sénateur à vie et tandis que pour la justice internationale azana toana justice internationale azana facilité ya otia maboko afin qu'à répondre à ba actes commis pona koluka konyoko la peuple congolais pe le peuple congolais a souffrir c'est Joseph Kabila qui est à l'auteur de tout ça. Est-ce que vous pensez aussi condamnation à Bosco Taganda peut influencer le dossier? Non, oui, ça peut aussi influencer parce que Bosco Taganda était l'un des généraux dans le régime, il y a camaraderie, on a bien un régime sanguinaire, il y a Joseph Kabila donc quand il était encore dirigeant. Et on a tout que ceux qui n'ont sur le lot autant comme Hippolyte Kanambe et Joseph Kabila, c'est parce que Yenda Zala qui garant un bon fonctionnement pour les institutions de la République à l'époque là, il y a 2018 jusqu'à 2001 Kozonga Sima. Mais tout le monde a dit que dossier on appelle ça dossier moko et ça peut na ba vérité beleza caché et ko influencer sous makasi parce que ba Rwandais ba loba que Bosco Taganda azala ko azala Rwandais mais azala rwandophone o ya bandai ko vendre dans la Congo o azaki nationalité congolaise o Joseph Apesa ki bango pour que ba sala ba crime contre l'humanité. Voilà, aujourd'hui moi na mboka le prix Nobel de la paix à mboka na biso Dr Mukwege ça vient toujours en danger. Est-ce que tu penses que Bato Babi qu'il est l'un des témoins gênants de massacre sur les canaux Est? Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ce sujet? Mais ça d'abord, ça logique, ça sérieux. Vous savez que le docteur Mukwege est gardé par des casques bleus de la MONUSCO. Il faut tout. Pourquoi un civil est gardé dans les casques bleus de la MONUSCO? Parce que c'est lui qui a vécu tout ce qui se passe au niveau de l'Est et il a un hôpital où il répare maman par rapport à crime, violence, vous savez que le régime sanguinaire, Joseph Kabila, y compris leur maître, docteur Mukwege il faut pas abattre parce que la politique a divisé pour mieux régner. Il faut pas exterminer pour qu'il n'y aura pas de traces. Le Nzambe pe Azabolingo a continué toujours à protéger docteur Mukwege. Je profite aussi de cette occasion na kosenga pe na chef de l'État Hollande Arabiso ba kokape koluka lolengeni ba ko protéger docteur Mukwege parce que il a été aussi consulté par le chef de l'État na consultation initiée par le chef de l'État à Congo alobaki bien à Kinshasa que pour naie alobi bien basala TIP basala tribunal de paix international pour na ba nyonso oyo basali ko ba commettre ba crime afin que ba répondre à ba acte na bango. Vous savez de quelle initiative géniale wana bandeko ya front commun pour le complot du Congo to benga FCC communément de ba mesana ba ko accepter ngote parce que nalobara bien onyo sezo salama ezala ki sous otozobenga mot d'ordre ya Joseph Kabila yango monié que 99 jours et kozala pona ba Joseph Kabila un jour yango eye pona peuple congolais otozo ba la Bible que un jour égale à 1000 ans hier yango zomona eke makambo ezo pesa complication. Moi je pense que nazo benga na opinion nationale internationale au calme basa na ngo kimia ndenge ka prophète Kabunda lobaki gardez-vous silence les Philistins et les Égyptiens les amis de Joseph Kabila et ces bandes des avolites que vous les voyez en 2021-2022 vous ne les verrez plus. Ça dit nous on est là pour effacer l'histoire du système Kabili et instaurer un véritable état de droit. Il était l'un des témoins gênants. Il a fait le cas pour le groupe Sima. Le Sima, John Bassala pour un massacre. Est-ce que Denis Mukwege pas par rapport au massacre à Est? Vous ne voyez pas que tu as par rapport à Makambe Silika, tu as non, on a lobby bien. Ndenge est commis déjà dévoilé. D'abord, un ami sur Nzambe conformément à sa prophétie. Ils ont caché ça pour Nzambe. Ils ont révélé et ils ont condamné. Du fait que le docteur Denis Mukwege
est protégé par les casques bleus de la MONUSCO. D'abord, pour atteindre les facilité, il est protégé par les casques bleus de la MONUSCO, y compris le chef de l'État aussi a renforcé la sécurité parce que tout Congolais a droit, il y a sécurité, moko ya malamu, peut à la protéger. Moi, je pense que Barotique a été, l'État va s'enquérir de cette situation parce que la communauté internationale, les Awana, Bazola de la Masolo, moi, je pense que nous sommes déjà dans les bons. Donc, j'appelle la communauté internationale à la vigilance et ainsi que les autorités compétentes de notre pays, Bako Kapena Kotia, Sérieux, Pekolandela Likambu Oyo. Et là, j'interpelle le président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, à l'occurrence, le président Jean-Marc Kabunda, Kabunda, défenseur à peuple congolais, ou à Bunda Kapon intérêt à peuple, ou à Bunda Kapon à sécurité à peuple congolais, balande la paix dossier Oyo, par les mets à la déjà, on a collandé la paix dossier, une fois il y a eu des erreurs, va interpeller, va unir sur Oyo, va kolika, pour que balongola de collaboration de Nimoutou. Voilà, aujourd'hui on a vu une vidéo récente qui circule partout, de voir moi Nambo Kazara Soubero, ok, il y a Covid-19, on a fait Afrique d'ici. Aujourd'hui il se promène avec sa femme très bien à l'aise, à bonne santé, dans la Afrique d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Kimi Moka, Thomas de Sili, préfère qu'on fasse dans il y a food ici. Qu'est-ce que tu peux expliquer par rapport à mon traîneur malade à Bokozon en Moka aujourd'hui il a préféré de se promener dans la food ici? Non, auto est bien que Akenagi pour n'a pas raison de santé. Comme déjà à se rétablir, il faut qu'il y ait de temps. Là, il faut d'abord battre là. Médecin Oyo à Yamba qui est na Itao ya Komelaki, balandeli ceux qui va passer repos avant d'ana on a pour observation. Et aussi là, ne konanga inetolo ba awa nenge bazawana mutako échapper na mabeo ya sala azate. Azarias azamoko ya ba cellule diabolique stratégique ya Joseph Kabila o ayebi moi ba réalité belé conformément ya mission o ba utalango na Rwanda tango ba ye Congo ya koluka koyiba ndambo ya mabele ba pesa na bandeko na bango ba Rwandais ba nilotiki ba vanda pour que bakoka ko dominer ba Congolais. Je pense que Azarias Sourbe abima qui n'a fait de route qui normal pour na ba raison de santé et ça na ba nombre de jours ba pesa qui est oyo eza penza bien calculé lorsque ba nombre de jours ane kokoka ce qui a zongité nandenga zalombi l'État va coopérer avec l'État sud-africain pour que bakoka kosenga bazong c'est la biso à répondre na ba acte na parce que nenga zawana ayeba bien que kozonga na lokola komi bien il faut à se comparaître na parlement devant les situations ya makambo tozobenga ya affaire Minembwe o ya zalaki kamikaze ya Joseph Kabila pour les intérêts de Rwandais. Donc Azarias Sourbewa, j'appelle la communauté nationale internationale au calme et surtout celle de la diaspora bande konanga Afrique du Sud ya Cape Town lisu likola lisuka ndenge na benga rabino place bozali bande konanga Charlie Bakashika vraiment lisu likola lisu bochelanga da maele kuna pona Azarias une semaine kaso ekoki bosalinga sin to benga ka la voix céleste to belela e peto la musaba ba autorité compétente en mboka na biso afin que bazo la biso aya à répondre na ba acte na devant les élus du peuple o ya zalaki moko ya ba bouc émissaire pe commissionnaire ya koluka côté kamabele ya Minembwe. Donc na bien que Azarias a obima l'homme liberté a obima innocenté, il a beaucoup de charges. D'abord c'est un seigneur de guerre. Azarias Sourbe c'est un seigneur de guerre. Baza ndenge mona ba Bosco Taganda, ndenge moko na ba vena biso Roger Lumbala, baza penza ebele oyo ndenge baza wana ba vanda kinyate nyoso akoyi ko sala ndenge ka tolo ba yeke muta akoyi ko échapper o tozobenga justice ya mboka na biso awa la justice ya Nzambe na justice internationale ako échapper ngote. Donc moi je pense que l'État congolais a une observation ya kotala o ezali ndenge tozolo ba séjour à Azarias dans le niveau Afrique du Sud parce qu'il n'y a pas de raison de santé. Je crois que ceux qui séjour na yone koki o ke ba moni maintenant ça va ba osenga zonga awa pour que à répondre na ba acte na et surtout ndenge audit zoya na ministère de décentralisation o ya linga akabola Minembwe ba olandele pena calmement c'est par là qu'on sala ba prison na. Il va se présenter à la justice à une condition fait qu'il y a un procès télévisé dans une place publique. Par rapport à ça. Non, vous savez quoi, ce problème de Caleb, moi je pense que c'est un problème stratégique, ni le au-dessus de la loi. Mais mon cher Kaya, au moins justice est allé au Tobengaka un signal fort qui définisse l'avenir d'un état de droit en République démocratique du Congo. Le président de la République a yebeli, la constitution dans son article 151
21 ils ont ça la séparation du pouvoir, c'est-à-dire nul ne peut se prévaloir de la justice congolaise. La justice est bel et bien indépendante et transparente. Moi je pense que l'affaire est au niveau de la cour pénale ya Gombe au bazo landela nanu et bazo tala de quel type ya façon ba ko faire venir na ba condition nyoso ya azo pesa azaka coupable na ba condition na azaka mutazana wa buzoba lokola za mutazana ba buzoba belé a obima saint softé ni le au-dessus de la loi muto bango ba ndeko mona ikaza likolo aza songa mbeli lelo Joseph Kabila yo aza par terre Joseph Kabila komi ko lenga pour ba makambe komo bota de gauche à droite de même que ba Kalef muto mna lobaka ke a obima saint softé justice nzambe d'abord et ezolandela ye pe justice samboka na biso etelemi conformément ba kufa o ya bomisa ba kangama pour intérêt na ye bana bitike o ya alongola ba parents na bango ça dit ba tout moko ndenga zana a osengelo côté a imposer le côté to pe sa confiance na ba magistrat o bazo collecter ba donner na ye lorsque le moment sera opportun ata bango ba sengi justice à la public ngana ba question ya sengi justice à la public c'est Joseph Kabila nde ya otanga kombo parce que lui a travaillé avec Joseph Kabila pendant 17 ans maintenant il y a koloba na biso que eza la procès public na basi protéger comment ba azo protéger nde Joseph Kabila azo luka ndenge ni na ko protéger Joseph Kabila na lobaka na les hommes passent, les institutions restent. Vous êtes devant un fait accompli. Okoyi ko protéger mutute. Oh yo bane ko sala yango lelo zo lingo buka. Obuka yango Kalef mutom obuka yango. Place aux ali to ebida wana Gombe na ndaku ya mwana na place aux vanda kuna yeba yango ke semaine prochaine ba otinda pena otozo benga atterrissage forcé au bakoya ko par la force pour que se comparaître dans la justice. Donc obima c'est sauveté na ba buso ba pe ba bafiro yo sala pour na mboka na biso pour la protéger Joseph Kabila yondo kozala otozo benga premier exemple malamu o kopesa na ba kamikaze nyoso Kabila tia pour la koboma ba congolais pe pour la koboma o ezali ba justice ya mboka na biso pe ko rendre batu mal à l'aise de loba orphelin batikali nga o na solo ba anaza victime ya Kalef na kangama ni tete la volonté ya Nzambe na ngai na zalate mais lokola Nzambe ebe ke tozana mission ko Nzambe apesi biso ya kobundela mboka o pour que état de droit ya Kalef akoka koboma biso te Nzambe sala ke lelo to bima nenga sa wana amata akita akobika te ba okanga ye. Avant de poser question pour son numéro de téléphone non bobenga nga na plus 243 82 24 46 445 plus 243 82 24 46 445 numéro WhatsApp. Contactez-moi toujours ne bosala bande ko beni moi ba message moi ba image WhatsApp toutes les investigateurs des investigations pardon ndenge botinde la ngai et na redénoncer yango parce que Congo est ma patrie. Félix est notre président pour le changement du Congo. On continue. Lelo bosimbi flambeau au moins na mboka bosimbi kengatika pour parler défendre la population congolaise. Mais aujourd'hui la famille à moi na mboka Karine le colonel Karine balobi qui moi na bango aza innocent. Et elle est innocente et ancienne justice congolaise va quitter. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux parler? Parce que Binobo défendre le peuple congolais, le dessus toujours à aussi. Non, au moniteur bande konabiso bazolo baboye, batala kaka intérêt de konabango Karinte. Et bongo bana ya Rossi. Batala bateau Karine asali mabe. Ngai. Kaka ana de situation Jean-Marc Kaboun. Karine abeta biso ma ça appelle ça ba commandement ba gaz betama, j'ai des images. Na ko pesa même Binobo balansango na régie. O bakangi nga pena ba image ba okanga nga pona Karine a commanda Karine aza le plus mauvais de l'histoire. Ya masolo wana. Ça dit na sengi na famille bota l'intérêt à mutu moko te esika batebele ba kufi. Na code de la route ezalaka boy. Soki boza na kati ya mutu ka boze belé et que mutu moko azo katisa ba ko protéger batebele fo ba boma mutu moko. Lokola Karine abomi batebele a mérité o ya lonaki parce que ba soda bazala kebele pona ni batangi bango te. Eza auto bengaka deux poids deux mesures ni le au-dessus de la loi. Justice so salami ezaki ba procès public et salami o bata matin et yebani bana lemba biso toza bana moamba awa to vandaka na ba lemba limité to mona ndenge to kenda na Saint-Benoît et na Saint-Augustin na Saint-Benoît là où ne ko na biso zo kwea na Karine ndenga tellement pesa ba commandement aoyeb sa biso le côté. Donc j'invite la famille à Karine base à la peine juste parce que Dieu est juste. Ceux qui bango batali
pris part na bango et bongo bana ya rosso batikala orphelin et bongo bana ya bande comme sou bakufa non tokoki kozana deux poids deux mesures te procès wana ezaki procès moko public donc l'opinion tant nationale qu'internationale et landaki yango et lui-même Karine alobi pe na basese na basource mususu bazalaki sous ndenge na obetaka cesse régime ya commandement na otobenga système à mot d'ordre oyo bane ko uta na soi-disant autorité immorale oyo bango bane ko soutenir lelo aza libanda les hommes passent les institutions restent et le ko epesa batu passe il faut batu bayeba notre constitution a été taillée à l'intérêt de Joseph Kabila. Aujourd'hui Kabila zate les lois interpersonnelles les hommes passent les institutions restent o bango balona ki yango ne ba okuta nango tozo sala la fouine du passé te est-ce que ba colonel ba major baza na la police pona ni ba bengi bango teke bango ba boma aussi c'est parce que bango bazalaki bango famille na bango payebi au moment ezo sala maneza ba intox batu mo bazwi mwa mbongo moko boye baleki na TV toyebi ndenge makambo wana ezalaka manigancé to uti na opposition à 37 ans toyebi comment les choses ezalaka manigancé donc bazwi groupe moko boye ba maman moko ba pe mbongo lo ba biso bande ko Karine tol te eza bande ko te bande ko Karine baza conscient bayebi ke ndeko na bango ndabo misa aussi mukendi azali bâtonnier o lelo nga international azui charge wana na tellement pour la ko dénoncer eza facilité donc to bani bitumbo lelo te na bundaka ayo yebi na fond ya mutute na bundaka l'intérêt ya mutute mais na patrimoine national o eza ke na parti auto bundela alternance lelo eza fier ponanga bitumbo na bande ko bunda lelo to koti na pouvoir o yebi mukolo Félix accéder à la pouvoir papa aboti ngai aya afuka malobi na nzamba pambola yo to pekisa yo nzela oyo mais lelo makambo bande ko bundela Kabila ne plus papa eza mes affaires te biso to kabona na ba famille na kima na ba Brazzaville na gete kama ipona kolu ba Caleb obi makambo ba chombo ya contrôle ba chombo ebanda pa na ngai na telema na rebe ba bimelanga 4 ba botola chombo batala belonga Félix na Kaboun oh ye mutu to luka quartier musique donc on est là bande ko tobotika intox eza intox ba luka ndeko na bango Karine asa vraiment coupable yende mutape sa ordre babo marosi lokola zaki chef de bataillon makambo ko ya likolo na ye ndeko na tanga les hommes passent les institutions restent. Aujourd'hui Albert Yuma à lobby il y a des mafieux na kati ya entreprise à Coltan. D'abord le premier mafieux Albert Yuma oyebi élection na ina fake a financer combien ça dit moi batora ba Albert Yuma oyo yango moni Dieu merci, tout ça, monsieur Belé. Je suis communicateur d'investigation. Albert Yuma, quand il faut la mbangate pour nous dénoncer, aux ali corruption, aux ali détournement illicite dans l'entreprise à l'État. Donc lui-même qui était le classique de Joseph Kabila. Aujourd'hui, si le Congo n'a pas de meilleur opérateur économique congolais, c'est grâce à Albert Yuma à favoriser autozo benga bande konabiso ya indien, indo-pakistanais. Il est Obi Azaginan, Azaki directeur à Chekamine en même temps président Otozobenga, il y a fédération des entreprises membres du Congo. Donc moi j'étais partant, membre na Kasik Nanganagi, membre ya syndicat, il y a secteur à commerce Nazan. J'ai fait des marches. Oh papa, Naza investigateur, j'ai des preuves, des pièces. On a obi malazan tout ça la réunion na ba délégué naé na période ya transition ya Kimuta avant Ngobila Kota oh 3 jours ça nous secteur à commerce était caté ba Rolandanga ba yebi yango na sala partant ba syndicat na ba Michel Otoboma na Kasongo ya côté ba pianga carte ya Kasongo oh ya soi biso kotanga la jeep ba soda to kenda tin hôtel de ville à Kinshasa to vanda to lexa ba réunion ba résolution to zo ende azolo ba nso abi ata bo sali nyonso biso muta protéger ces affaires donc fait qu'azo protéger on a nazaki à l'époque c'était Albert Yuma c'est Yuma na osenga bino boza la kimia bande ko FCC bino boza la badonneur de laisser pas la bisoté le loso qui to zanga ba opérateur économique congolaise et ça Albert Yuma économie à Congo est contrôlée par les étrangers ainsi que les indo-pakistanais. Donc nous devons maîtriser des choses tant il y a le Babiloko. Il se manque de qui c'est déjà. A changé que Bango Bazali Kosala les jeux du Kabili. A Rolobelo Moussousou na Sazo Sala en dessous de la carte. Yango Moni Balora Bisso ba investigateur international. Nazala Binonzo Tolanzoto. J'ai reçu la mission de Mukishi pour la dénoncer Bino. Tshisekedi Abaki a Koku Fate. Tshisekedi restera immortel. Donc immortaliser combat démocratie et la liberté d'expression. Donc on est là pour contrôler Albert Yuma. Albert Yuma oh banila élection na. On dit que banila élection na tête ya fait.
aujourd'hui il a les premières mafies dans les années Yemoko atika olobabilo ko na pas se pesa mokili muto ngala baraboya liboko ba toute la pilipili sur le sila papa na yebi osimbi penelo kwango o ngala linyaka pena ko dénoncer bango Albert Yuma na za liboko ba toute la pilipili sur le sila raté sur la moyibi na sur l'impunité parce que yele là ngabi maloro la donner des leçons Batu Joseph Kabila je vous mets en garde bande ba criminels il y a front commun pour le complot du Congo boko iko za ba donner des leçons na mboko côté et si kanga international nazali na kota na ba clan na bino nazala syndicat il y a secteur à commerce pour la la vérité na bango ba comprendre mais en même temps membre de l'opposition nazala membre de la société civile pour la défendre mboka na ngai da ndenge basaboye je les mets en garde bande ko Albert Yuma bazala prudent bavanda pena